Charles na ye protéger kanga lokola les jombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Mbote mbote umona mutu azana permite mazo senga voiture bandeko wana zo lingo memisa Yesu makambo totala ka pe biloko ni to senga yo zana permite oh Yesu pesa nga mutuka donc yo ozo lingo memisa Yesu na biso makambo ozana nzungu te ozo senga ngombe olambila ngunini bandeko totala ka makambo tozo senga totalaka eloko ni to senga ona senga ka na zwaka te oui ozwate po ozana ndako te ozo senga bakiti bandeko otiango wapi otiango wapi bakiti wana o Seigneur na ningi bakiti akwire ya mbalo me otia bakiti ngo wapi po ozana ndako te olete o Seigneur pesa nga wese otia biloko ngo wapi ozoluka obebisa kaka baterase bandeko tomitalaka eloko nini tokosenga epai ya nkolo yomoni bapriere na biso kongola senga kaka eye asengi na ye donc ntango amoni moninga aza nango ye mpe ya Yesu pesanga mpe ndenge nini moninga alekanga Yesu apesaki ye mpo ye abondelaki na bosolo epuis aza na kapasité ya kosupporte biloko wana bandeko yo oza te na ferme te zote nini te ozosenga banzoko nzoko wana kotia bango na ndako okobokola bango wapi bandeko dimanche lelo le 3 octobre ebandeli ya sanza nalingi bokota nano avana banda pamba te nayeli bino sango malamu ndenge nalobaki baoyo bakokaki te kokende na église kokende kokumisa Yawe. Heureusement frère Siatoule yende alandi bino na bandako na bino na bokasi ya Diamant Noir TV ya mama Gisele Umba oyo apesiki parole eyela bino esika bozwami partout dans le monde. Bokota nano bokota tokoka kolia bilei ya molimo na frère Siatoule oyo azali mopanzi sango na nkolo na ngonga oyo. Merci beaucoup nazomona wana epai wa frère na biso amesana kolanda biso frère Alino Antonio avandi bongo na yo tozo pesa yo bambote bokoti elamu mpona kolanda Yesu Masia po ye azali nzela bokota bandeko bokota po liloba ya lelo ezali kafu yango nde tozali kopanza sango malamu pamba te Biblia elobi na biso boye elanga ezali monene kasi basali bazali moke soki ngai ndeko na bino Siatula nazwi parti na ngai ya mukala peut-être nakoka kolona maloba ya Nzambe ezali mabete pona lokumu ya Yesu Kristo yazali nzela mpe bomoi bokota bandeko bo partager bokota mambateli loba ya Nzambe epanzana na mokili mobimba poto komi na tango ya suka bokota frère Siatula alingi ya banda moto azanga te po mate ya lelo ezali ndenge tolobaka bilei oyo tozali kolesa molimo nzoto eza na besoin ya bilei molimo pe ezalaka na besoin ya bilei nango. Merci nazali komona bongo na États-Unis frère Guilhem Mesa molongani ya mama Mireille Makalebo bango wana bazali kolanda loba ya frère Siatula esalaka esengo mingi komona lisusu bandeko na biso epai wapi frère Edino Image yazali na sima ya kamera azali kosala te bozwa bilili bisika bizwami. Merci ningo tolobaka bareta bango
biso toko banda mateya na biso pongonga ezali ngonga ningi to bandaka na ba verset biblique lelo toko tanga bongo na Matthieu 9 verset 20 bofongola ba biblia na bino ko toko tanga na 20 verset 20 nazali kozela moto na moto azwa biblia na ye a fongola poto teya maloba manzambe. Merci beaucoup. Biblia Matthieu 20 verset Matthieu 9 verset 20 et le binabisoni nakati et le binabisoboye. C'est alors une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement car elle disait: si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie de ce moment. Bandeko. Matéa lelo linko banabisote désespoir et kokiko koma espoir. Mwana mwasi oyo azaki kotanga makila ebele Bible ebisi bisoke mwana mwasi wana atangaki makila oyo nano bomona te makila vraiment ebele donc akomaki impur soto bi impur donc moto nyonso alingi kopusa na pembeni na yete azali ko rejeter ye ko bwakisa ndenge tolobaka na lingala bazo bwakisa yo na lingi koloba na moto moko na dimanche ya lelo ne jugez point ya lelo ya le 3 octobre 2021 que moko kati na biso ndeko bazali ko bwakisa yo na famille na baninga na mosala balingi yo susute telefone na yo ezali ko sonner susute pamba te ozangi musala pamba te ozasuna mbongo te pamba te ozali kobela pamba te ozali na hôpital pamba te ozali na esika ya pasi ndeko nali koloba na moto moko lelo bato bazali komona yo impur kasi nzambe te nzambe akoki komona yo jamais impur bato ya mokili bazali kojuge yo mpona bozwi ozalaki nango lobi ezali susu te lelo tokoki kocomprendre pasi oyo ekomeli yo ndeko boyebi ke COVID-19 eye na makambo ebele bato mingi mombongo na bango ekwei bato mingi kozwa na bango edimine ozali su ndenge ozalaki kala te bato ya mokili bazali kotraite yo impur me nzambe oyo aza na likolo alobi te tozala lokola mwasi wana oyo atangaki makila ye abangaki te bato baza komona ye impire ya alobi te nakopusa na epai ya Yesu nakopusa na mpona simbata sutani ya Yesu kasi lelo ndeko frères et sœurs nali koloba na liloba moko kodécourager te kozala désespéré te zala na espoir espoir nini kozala nango espoir na memi yo lelo ezali bongo liloba ya nzambe c'est la parole yango wana nde Yesu kangama na Yesu kangama na liloba mingi to neglisaka liloba mingi tokendaka bandako ya nzambe tovandaka tolandaka mateya mais soki yo moko ozali komédite te mpo na parole mpo na liloba mpo au commencement c'était la parole to neglisaka jamais parole to neglisaka jamais liloba pamba te Yesu ayebisi biso na mokanda na ye ke au commencement c'était la parole liloba mokili okoki kobwakisa yo mokili okoki kotindika yo mpo ozalaki lobi ozali su lelo te me yo komona pasi te me soki okangami na liloba okangami na Yesu nde okomona okokoma na espoir ozalaki désespéré mais espoir ekozongela yo mpo okangami na parole bandeko mingi tomonaka yango surtout awa na poto okovanda boye telefone na Yesu na kateningi na ute koloba okenda wa famille na yo famille esalaka pasi famille na yo ebwakisi yo bandeko oyo bozangi na bango kolia lelo komela baza kobenga osu te bazokipe osusu te bible kuta ezobisa biso Yesu alobaka na liloba na ye ke nazalaka na hôpital boyaka kotala ngai te
azaka na boloko bwaka kotala ngai te balingaki bamona Yesu penza bakangi ye bakraka bake na ye ti na prison makala ti na prison ya santé bamona bena Yesu abeli baza kozongisa ye mai mais Yesu alobaki yango na parabole mbala yiso bokosala ngo na ndeko na yo boyebaka ye te osali yango epai na ngai bandeko kozela te omona moto oyo olingaka azobela bia koti boloko mpo kende kotala ye sala yango na moninga na yo sala yango na ndeko na yo donc ngoloba ke tosalaka bolamu na moto oyo toyebi te kosalaka bolamu te na moto oyo bomesana oyo bosololaka oyo tozali koloba Congolais azali moto te Congolais akoki kosalisa oyo lelo lobi wana mais soki obungi ozomona na lisusu te abandi kotonga yo tala ye omoni ye napesaka ye boye mais sikoyo amonanaka susu te donc yo kabelaka motu mpo amonanaka motu mpo akoki koevolue na ndenge na ye motu mpo akoki kozwa oyo opesaki ye akei kobalola yango bandeko balingami totala moto oyo kaka akoki kotonga yo te ezali bongo Yesu Kristo pamba te ye azali moto oyo akoki kokende kotonga yo te jamais Yesu akotonga na nani bandeko akende kotonga na banjelu tala na kabela ye namonaka ye lisusu te bato kutu nzambe asalisa ti lelo bakenda na bango basambelaka mpe susu te mais jamais koyoka lisolo pa motu nzambe avanda aza na temps wana te parce que yalingi yozala bien yalingi yo bongwana mais biso bato ya mokili biso bato oyo toza na se oyo tosalisanaka moninga okena kolela lisungi pa ya motu te kotia elike pa ya motu te frères et sœurs tia elike ya na yo pa ya nzambe tala kaka moto ya mokili Congolais lelo akoki kosombela yo ntaba mpo tolinga ntaba okomona lobi akei atongi yo nasombelaka ye ntaba me ye na nasombelanga te bandeko kozela lifuta na yo epai ya moto ya mokili te soki okosalisa moto salisa ye nzambe nde akorekompense yo soki osalaka bolamu kotika kosala bolamu te bamama batata tala Congolais niveau akomi nango tala niveau osombeli moto ngulu kaka oyo batumba okei kotonga ye mpo osombelaki ye ngulu bandeko Yesu kutu akoki kopesa yo élevage ya ngulu oke mpo bandi kotumba lelo ye ya kotumba lobo ye ya kolamba lobo ye ya kotokisa jamais okoyoka Yesu abeta lisolo ke tala napesa ye ngulu élevage mobimba mais asengaka merci te mais ayaka kobondela te mais asalaka boye te mais moto ya mokili soki apesi yo Yesu kutu mpo na ngulu ekosala ye nini mpo ngulu oyo Yesu azwaka milimo ya mabe abwakaki yango na ngulu bongo mpo akabila oyo belevage sœur frère ekosala ye nini ekosala eloko te yango wana koperdre espoir te ezali na elikia na yo epai ya Yesu mpo Yesu nde azali moninga malamu ezali kaka Yesu Kristo moto ya mokili suka okoyoka yango masolo boni toyoka asalisaka motu apesaka ye autant asungaka ye na boye lelo bakoma kobetela yango masolo mais Yesu akobomba secret na yo mpo alingi yo oavance yo ozala épanoui yo ozala bien à condition que yo pe ndeko ozolanda ngai kangama na parole de Dieu liloba nzambe yango ezali solution pamba te Apocalypse 19:13 eyebisu biso ke donc Yesu azali liloba donc toluka Yesu pa mosusu te toluka ye kaka na liloba nde ekosunga biso tokoka koyeba parce que la crainte de Dieu ezali ebandeli ya sagesse moto abangaka nzambe muke akomona pe makambo na ye ekofungwama ndeko ça sert à rien okende kosala makambo na nkuku ya kobombana toza na nzambe moko oyo amonaka biso partout miso na ye ezali partout leo tokoma batu na kamwaka Congolais vraiment tokoma batu moko tokoma kosala makambo ya kobongwana Congolais soka moto a culte Congolais soka za PD ako tromper bino monake abali po bino miso na bino ezala flou
azaka pede te omonte kazana mwasi na ndako akozala pede ndenge nini congolais soko za muta ba kisi aza muta ba science okomona tous les dimanches azana ndako nzambe ngona babenga kango tromperie spirituelle ozo tromper biso batamokili mais nzambe te donc congolais aza lokola joueur apesi yo fence na gauche mais yake na droite congolais azali ndenge wana congolais ozomona aza moyibi mais soko tali caractère na ye na quartier moko bakoyebisa yo ke ye mutasali yango okondima tobi oh mama oyo mutasali yango papa oyo mutasali yango congolais aza bongo congolais azalaka toujours double toujours mibale oyo bozomona mususu oyo ya kati mususu na miso ya nzambe kozala mibale te memela ye mutema moko po nzambe alobi na biso te mokola suka akotala baplante te akotala verni te akotala bikoti te akotala bilamba te nzambe akotala mutema donc bongisa mutema na yo po mokolo ya suka eza kopusana biso toteyaka toujours mokolo ya suka obongisa nzela na yo obongisa bokutani yo na nzambe kosalaka te makambo mosusu ozosala na kuku mais na miso ya bato ozomilakisake no bato ya mokili bakomema yo nulle part koplaire na bato ya mokili te plaire na yo epai ya nzambe sepelisa nzambe na yo koplaire epai ya bato ya mokili te na bandeli lisusu bato mosusu lelo aza na elamba ya kolata te abi naokende église te parce que naza na ngai na elamba te ndeko mais feti ozokende nakokende ndaka nzambe te mpo naza na voiture te mais feti ozokende ngo na bamoyen nini ozokenda ngo na bamoyen nini tia nzambe na yo liboso nzambe batiaka ye liboso bato ebele surtout bakongole mwaka ngai na makambo mbongo nabukanaka te donc epai na ye atia mbongo liboso or ke ezali idolâtrie nzambe apekisi yango tokote yango dimanche oyo ekoya donc tolinga nzambe na mutema na biso totia nzambe liboso tokomona makambo nyonso kokende pepele donc soko te nzambe liboso nzambe akufaka soni te epuis ayokisaka moto soni te bayebanso basalela nzambe oyo bandimela nzambe na mutema moko bakufaka soni te bazalaka toujours vainqueur yango mate ya lelo dimanche ya le 3 ne juge point elobi ke to perdre espoir te espoir na biso ezala epai ya Yesu Kristo mate bele mona sambeli 3 ans alembi na ye azongeli na ye makambo oyo atikaki ebele abina sambeli trop nazwaka te ndeko frère sœur tala penza bien ozosambela ndenge nzambe alingi to yo ozosambela lokolo moko na kati lokolo moko na libanda wana ndeko atosambeli 100 ans okozwa eloko te na l'action yango leloke ata osambeli ndenge nyonso soki nano sokoli motema na yo te soki nani ondimi Yesu teke mobikisi tanke mobikisi na yo ye sauveur na yo epi ye nzela na yo ndeko nyonso ozosala na se ekozala pamba ndeko nalobi na yo landa maloba oyo parole de Dieu ezoloba donc liloba kaka oyo parole ezoloba oyo yango nde ezali ko sauver bomo ya mutu kotala gauche droite te sambela nzambe na ona bosolo linga moninga na yo ndenge yo moko okomilingaka soko milingi okomitonga te soko milingi okoki kopanza sango te okozala jaloux te okozala biloko nyonso mabe okolongola ngo zwa ndeko na yo ozomona na misu nzambe kuta ozomona te okolinga ye ndenge nini po oyini ndeko na yo oyo yo ozomona na misu bongo nzambe ozomona te vraiment oza sûr okolinga ye ndeko totala rétroviseur totala pai towuti na totala pai toza kokende ne juge point ya lelo toza kopesa kaka parole mpona kobongisa ezaleli na biso tokota bonzi bwa likolo tant tokomi na temps de la fin tozokende na mokolo ya suka toyebi ngonga te toyebi mpe dati te toyebi mokolo te donc tomibongisa ntango toza awa na se ya mabele ntango toza nano na mabele mpo nzambe akoka koyoka biso mawa ne juge point ya lelo ezali kopusana se kopusana
milengele yo moko na kati ya motema zala examen de conscience. Est-ce que nazali peto epai ya Nzambe? Est-ce que nazolanda mate ya Nzambe? Nazotambola ndenge Nzambe alingi? Mama te mokolo ya suka ezali koya ndenge nzembo elobaka tomilengela malamu. Tomilengele malamu Nzambi toyebi ngonga te toyebi pe mokolo te. Eza nzembo, si je me trompe pas, ya katoliko otobana koyembela kala tomilengela po toyebi ngonga te po toyebi mokolo te. Bandeko ekoko yela yo, ekoko kuta yo na wc, ekoko kuta yo na bar, ekoko kuta yo na hotel, ekoko kuta yo na voiture, ekoko kuta yo na zandu, ekoko kuta yo pe na église, ekoko kuta yo partout po toyebi ngonga te toyebi mokolo te. Donc tomilengele malamu bandeko na ngai, tobosanaka te soki tozali kosambela boyebi ke losambo nyonso oyo moto asambelaka yango nde esalaka ke ebundisa banguna makomi ebele, bitumba ezali monene. Kasi na yo moko okokoka kobunda bitumba wana te. Fo asosiaka toujours Yesu Kristo po ye azali mobundeli na yo. Nani akoki kobundela yo na se ya mabele? Famille kutu bazobwakisa yo, bakamarade bazobwakisa yo, bandeko bazobwakisa yo, na église bazolinga yo te. Partout okomi lokola impur, lokola mwasi oyo ya makila. Bandeko fokangama na Yesu po Yesu alembaka moto te. Yesu akobundela yo ezala butu ezala na moi. Yesu na biso akolemba biso te. Tokangama na ye po ye azali elonga, ye azali bomoi, azali pe nzela. Yesu Kristo azali mobundeli na biso eya butu eya na moi. Nejise point ya lelo ezali kokende na suka lelo dimanche ya le 3 na banzi oyo azali na mato ya koyoka ayoki ngai, oyo aza pe na motema ya kobomba abomba, oyo pa azali na badoute akontine na badoute na ye. Kasi tango te liloba oyo ekokoma talo. Tobosani te na nsima ya kamera tozalaki bongo na Edino Image na regie aza kosala biso sine. Totikali lisusu na mwa ngonga moke oyo tokoki kobetela bino mwa lisolo na ndenge moto oyo azali kondima Nzambe te amonaka oyo eyelaka ye. Bandeko lelo oyo yo moto aza na badoute na Nzambe, yo lobi ke miracle esila ezalaki na temps ya kala, ezalaki na temps ya bato ya kala. Biso na epoke na biso toza na badoute tokondima te. Eske Nzambe lelo asalaka toujours ndenge azali kosala kala? Nakoyebisa yo ke oui, Yesu a changé te. Il est le même aujourd'hui, demain, na avant-hier. Yesu wana kaka a changé te. Soko bondeli akosala ndenge asalaki na bato ya kala. Botia Nzambe na épreuve, bobondela ye, bosenga ye. Ba prière lelo nakoma komona bandeko yango bato bazozwa mingi te. Okomona mutu aza na permis te mazosenga voiture. Bandeko wana ozolinga omemisa Yesu makambo totalaka pe biloko nini tokosenga. Yo oza na permis te, oh Yesu pesanga motuka. Donc yo ozolinga omemisa Yesu na biso makambo. Oza na nzungu te ozosenga ngombe olambila ngo nini bandeko? Totalaka makambo tozosenga, totalaka eloko nini tokosenga. Nasengaka nazwaka te. Oui ozwa te po oza na ndako te ozosenga bakiti. Bandeko otiango wapi? Otiango wapi bakiti wana? Oh Seigneur, naningi bakiti akwire ya mbalo, me otia bakiti wango wapi? Po oza na ndako te. Oza na ndako te. Olete. Oh Seigneur, pesanga wese. Otia biloko wango wapi? Ozoluka obebisa kaka baterase, bandeko tomitalaka. Eloko nini tokosenga epai ya nkolo. Ya omoni ba prière na biso, Kongola senga kaka eye asengi na ye. Donc tango amoni moninga aza nango, ye pe Yesu pesanga pe ndenge nini moninga lekanga. Yesu apesaki ye po ye abondelaki na bosolo et puis aza na capacité ya kosupporter biloko wana. Bandeko yo zata na fermeté zote nini te ozosenga banzoko. Nzoko wana utaba ngona ndako okobokola bango wapi? Foza na ferme pour lesa banyama wana o Nzamba kopesa yo. Bandeko to revoir
ndenge ya kobondela nkolo aza na biloko ebele ya kopesa biso mais esengeli na biso nde yango te tozosenga par sentiment tozosenga par jalousie mpo omonaki moninga aza nango yo mpo olingi ozala nango tobotama mokolo moko te toza mpe na badon ndenge moko te tika nzambe asala selo volonté na ye ezala selo volonté na yo te lelo oyo akokopesa yo train bandeko oza na rai ozomona te kozomemisa sene na biso makambo nzambe akopesa yo avion okotiako na aéroport nini yo kopusela yango ozomonaka eza kaka ben possible donc biso moko tolukaka oyo eleki biso na motuya na yango tobondela na bosolo nzambe mpe akopesa biso ndenge ekoki na biso bandeko soki nzambe apesi yo moke wana oza nango se contemple na moke oyo nzambe apesi yo ayebi ntina nini atiki yo na niveau wana ngonga nini akoki kobakisela yo oyo ozali koluka mais yo ozosala yango par rivalité moninga akomi na boye yo mpo olingi ozwa boye ndeko bondela nzambe mpo ngonga na yo soki okoki okozwa loboko nzambe eza molai nanu esisi kopesa te nanu esisi kabola te yo nde bondela yaka na makolo ya yesu nde okomona bolamu na nzambe ndenge nini ezali ndenge nini nzambe asalaka nzambe akangi matoi te nzambe akufi miso te asalisaka bato oyo babelelaka ye oyo balukaka ye na bosolo yo obondeli lelo lobi oke kotonga oke eglise lelo lobi oke na songisongi lobi kuna oke na milangwa lobi kuna oke na bekobo lobi kuna oke na makambo nzambe alingi bongo te nzambe alingi kosalela ye na bosolo wana nde okomona bolamu na nzambe okomona loboko ya nzambe mingi baza kolela bapasi mais baza koyeba pa ezali kowuta te bapasi pa ezali kowuta te mpo yo moko ozokumba vi na yo ndenge olingi bandeko moto nyonso aza responsable ya vi na ye responsable ya bacharge kumba na ye nzambe ayaka kaka koaccomplir oyo yo ozali kosenga selon volonté na ye na motema na yo ndenge nini ozali kotambola awa na se ya mokili na bandi tozali kopusana nejuge point ya lelo ata toseki me tozwaka leson na kati wana mpo nzambe epesamaka kaka boye oyo na matoi ya akoki koyoka oyo mpe aza na ya kobomba yango ote banso balandi biso tobosani te bato nyonso bazali kolanda biso kutu na Bordeaux mama Christine na mobali na ye papa Maketo beau-frère topesi bino mbote ndenge bolandaka biso bolemba te moko mosusu nzambe akosala okomona mpenza keno yo mpe nguya ekiteli yo okei koteya na lufu mama Christine okepe otei na lufu kote eza kaka na poto te partout esika bato bazali moto akoki kopanza liloba ya nzambe ezala partout dans le monde okoki mpe koteya topesi mbote epai bato bazali kokamba biso mpo toya kotelema liboso na bino mama Jetusiatula ye moto asalaka ke tozwa baverse toya koteya liboso na bino tobosani te mama Gisele mokonzi ya bamama ye wana mama Gisele Wumba topesi ye diamant noir topesi ye bambote ebele tolobi boye edino image ye na papa Willy bango tolobaka te panza sango ya Congo biso tozali kopanza sango liloba ya nzambe papa Mardoché topesi ye bambote ebele tobosani te évangéliste na biso papa Charles Bameko B52 mobali ya mama mami topesi mbote ya pasteur Emankenda mobali ya mama Blandine kuna na Pierre Vivante topesi bambote papa John évangéliste monene John Makengo mobali ya mama Beya ye pe alandaka biso molandi monene pesaka biso ba idée topesi bambote papa Lenkai na mama topesi bambote pona biso tokomi na suka dimanche ya lelo nzambe ya batela mabota na biso soki ndenge apporte Gédéon alobaka soki bomoni na kangi bible na ngai na tia yango na lipeka na siminzela boyebaka mate ya lelo enani c'est tout là okende
Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour